ba série wana oyo azaka fanatique ya JB nde azaka Ken Piana lesko oyo okoma fanatique ya champagne overdose oyo aza champagne lukoki yango akomasi Ken lukoki ti lelo bongo aza sino moto akomisa moto oyo bapesi yo charge babino okeno te nazofungola société ya banini oyo bazosala nini mpo mikolo omoni biloko to olata wa mikolo oyo so ozotala yango bien eza bilamba ya champagne mpo mutu foto omoni eti yo boye mais bongo nazoloba yo oseka nde sadi kwa mutu alataka elamba ya taille na ye wana elakisike ye moko asombi tu vois mais oyo akokabela ndeli kaka tasko biloko oyo alataka oh bon mutu aolata na keti ya ye te oui il rêvait ça ngana ken lukoki tokoza problème te parce que toi niveau moko te même na maman onani mama ya petit nanga prince mutoko manike azofinga alliance na ngai o $20 sikoyo yo manike lero ofinga ngo $20 po anite yo po sombi po lati ozosomba te basomba po na libala bazala alliance alata balata ngo po na libala donc ngana balaki yo bala si yo bala yango lataki obi na yo remarquer Freddy Akim aza triqué par rapport ya que ba Ken lukoki ba gabana ba manike balingi ba s'apprendre na Freddy Akim ngana za zobate na fandika boye pour natalaka oya aleki afingi Freddy Akim na fanine Freddy Akim bako mokotsa tina mwasi na ngai na kata ba masolo ozokomana sikoyo c'est ça nazana ba bokilo nazana ba belle famille na bana siko le ba ota ba biloko wana mais papa pourquoi tout le monde t'insulte ndowanga wogo finga mais mitala petit pour nga demande ezaboya pour na finga mto rola net rola na rose net exemple le rôle nani pe net mto Adams c'est moins difficile pourquoi na ebike nazana makambo Adams c'est pas ça makambo il faut na lukasko eloko na ko lukela ye na ko finga mto Vincent Chilouise pour na ya devant ina gangela ina lobele boy il faut na tala eloko ni na ko s'attaquer na tu vois mto France Temai parce que so moni batulukula bato na tangi wana naomona kaka kengana bango esimba te voilà yango ndenge mpe nazotuna te te naza ntango otuna bango te parce que ngani makambo napesi bango six omoni lere bozoluka Freddy Akim azomonana te Freddy Akim boye mais naza na baporte parole ozomona ndenge fa azaka na Gina PMF Adolphe Dominguez azaka na Patricia Molongia yanga isiko ye wana manike vena biso le roi de la forêt ana wewa Sankara de Kunta ye wana tozana Ken Piana Ken lukoki o wana mususu wana nani ndenge tozaka na Dadi Mola et pas héritier ye wana pe tozana gabana bango nde baporte parole na ngai sikoyo nazoluka sikoyo te mais leader sikoyo ni ngai ngane makambo oh yo oseka ngane makambo nalobi banda osala constant bato baza na ba difficulté na ba site na bango to bato yo balongola bango na ba site to babengana bango na ba site otala ndenge bazo vivre lelo na ndenge Freddy Akim va vivre lelo tout ça différent osomona comme stabilité Freddy Akim là msu une organisation ah ben voilà yango sikoyo donc na tellement que bango ba moni que Freddy Akim za stable za organisé tout ba bien te yene makambo tout akeye bakomi kaka aleka bwafinga songa bwafinge talibino biso ngande naza na ngana ekiri te ngaza ngamoko soki bolingi ba ekiri po ngana lingi ba ekiri babunda mikolo ngai mana zolinga bobunda
Gloria les ketchup ça qui le. Wana nde makam. Non ba non. Oh non 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 non. Bon monter na pibe comme dans le bosso. Oui. Na sepela ki ngo makasi. Grave. Webinin. Pepe kala yemba koyeba nezali nde ngambo baninga. Omoni base po koyeba nana yango wana kaka. Ko sa succès. Tout ce qu'on a cadre ya base donc na lingina ça la succès. Sikoyo leko zo créer yango. Kutana pe na ba conséquences. Tu vois? Moi ba bezo ba créer wana. Il faut ba kutana nango. Bitumba. Tala ba Kardashian. Équipe nationale, c'est beaucoup d'années. Eh, bosso la kutu te bitumba. Oui. On pas besoin de succès bango sur tous les groupes. Il faut te soutenir bango. Pour soutenir baninga na bitumba. Oh, bon l'air ba bundaka na ne oyo te ba mai lo kama kutu te. Ah oyo ba bundaka ya. Ba ngenga mna chaka songi wana. Ba bundaka te. Ezaka de kirite. O ba bundaki susu oyo lobby na barbecue. Au moins te regarder ki. Alors, si vous voulez tout le monde qui va combattre aux autres moins bien. Mais ma combattre aux autres on est gars champion on est gloire pour y gars mtazo bundaka kaka. Tazo beta tazo bundaka. C'est que yende mtazo on dirait na Kardashian yende mtazo yaza le rôle maître maître ce que va mettre va comme akimbe bo tanga na comme maître. Te na bi maître mote. Voilà, merci à Kimbe, vraiment merci de la disponibilité. Non, mais là, comment qui est Nasuka. Mais à Kimbe, tu aimes qui Ken Piana, tu aimes qui était Ken Lukoki. On a pas qui gaza Ken Lukoki, Ken Piana. Alors bah quel au moko, mais Ken Lukoki bon ça va Ken Lukoki. Alors bah qui est Freda Kimbe. Azarane porte-parole ya tata te, mais azarane mon musala tata ni que tata ba bilamba ba sous-vêtements ba. Et normal. Et normal. Dans nos salons. Oui, et normal dans nos salons. Et Ken Lukoki. Il y a un ko Azara dans Saint James. Et pas avec Nabiso Rambo. Dans une Nadel Pirlo. Sokoye, aucun des toilettes, au coup le coq a télé là. Tu vois? Est-ce qu'il y a un lobby là? Na ndenge ya solo. Il y a Zara petit. Il y avait Agbada. Dans ça qui petit c'est trop dur. Petit car qui n'a pas solo bien banin. Allez là va boulot parce qu'il va copper va non simbaté parce que on a bien honorable Zagara bengana ba. Direct. Tu as bien là on a masolo na ba on ba kenara na Nzondo TV pas ya pasteur Denis Les. Tu même na simbaté ano karamana vie rambo trop. Là karamana trop ndi ba chaka banga po ba mona musala président ko servir François yebité taka to bundi makaza ke anglais bata ari afrique c'est anglais ayebité. Français ayebité. Yango mo pa ataka bon za ta pemena toilette ou bien so moni ba client basé belete. Au fond de la porte, ceux qui ont taillé au fond les portes. N'importe le pont, n'importe la toilette, dans le salon. Tous les caravans, les bébés, ils ont comme papa chéri. Place à Zora Combo à Ken Piana. Au monde. Là, il y a papa chéri, à Zagana uniquement. Cotine d'ailleurs et papa danseuse. Non, Nani, Ken. Ya. Qui n'est pas danseuse. Ngai mana na makambo ebela osala poso na tindi bata okese ba umela yo lo roza petit mozo luka msala kende kuna lukata mwa nini mwa fufu olambela bango olala est-ce que banamela ba danseuse ya papa chéri yo no lamba alamba Ebisko papa chéri bengana ebwana papa sera ya na bouteille à JB. Tu na vitrine, ce qui na mais ça sur une ate mubimba ou bien America muke. Aya kuta katikati. Soula. Soula takam dalmela ti le petit à karaté, jeune garçon.
okomboana batoka ba jeune moko tamela soupe ta quartier wana to marché ba monter jeune moko te amela soupe ta quartier to ma ba nkoi talonné net vive nanga Robert Basende na Londres tala mutango asila mais batuka ba prêtre yebi Robert Basende Robert Basende ba yembara yewana Londres Robert Basende na Londres bambote no vraiment omoni mamu apesi yo mbote wana sikoyo le namoni Robert Basende namoni pe mbala moko Onge Akimbe grand frère propre Yannick Tantoudi Weber Yannick Nzanga Ibro Kimvula wana ka bakota ba Londres Platini Chipamba namoni nani Chancel Mbemba 2010 lenga betaka makambo ya Chancel Mbemba bazarate mais lelo babimatala comment ouais la Chancel Mbemba comment ko wele la Chancel Mbemba lena betaka lisolo ya kabananga okosha mutu moko ta no beta lisolo na c'est que mto bimsela bango ngana kina ko découvrir net mkolo na découvrir nani Philippe Japan de Philippe ya Maman Kati président Toubi Ngoyi makila ba champion viona na ba no yasola na héros so mineka bonjour président 100 euros bonjour donc avant répondre à Bimi c'est yebongo OK voilà Akimbe to beta no mo solo muke ya Olympia héritier wata jour J-5 Olympia de Paris n'est-ce pas j'ai bazui ba visa mais tout monde qui fallait pour pas erata ke simba kité mais tout monde côté héritier wata ba visa pesa mi lelo donc ba yamba ke na Paris parce que toi lundi ba yamba ke na Paris tu habité analyse ni ko sala par rapport en tant que journaliste bon mambo yope yaka passe omoni nga loba mingi na bato net omoni ti ba combattant nga Fredi Akimbe na roloba ke héritier akobeta concert mais nazala nga kuna te nga na lobi kaka par rapport ya ndenge masolo ezokende yo kanela nga pona lobi non tu vois kanela na héritier luka na adresse héritier oye okuzui obeti soko oboma e obomi ça n'a rien à voir nga juste moi je suis au milieu du village moi je fais mon travail tu vois nakoki jamais koloba ke note nani Ferrigo là a un album na ye alobi nanga ke album nanga yango qu'est-ce que j'avais dit lobelango parce que ngale na simbo na lobelango boye bato mo babina ko lobelango te c'est quoi ça tu vois nga nazaka na posa koyeba raison oyo ezala ke baboya ba musicien babeta tu vois nga na yebi nanga te mais quand même Fally Ipupa a évité ne ba makambe belé malgré ko éviter makambe belé ou pas ba visa pe de éviter ceux bazwa ki to bazwa kité bazwa ba visa mais ba nila ki nga na mona ki ba nila ki visa ba barre ba barre visa donc ouais ça ma falité parce que ouais héritier akei ote Akimbe te ko boma yo Akimbe il faut qu'il manaye Akimbe PD Akimbe obimaka na kingani nyoso balobaka wana héritier ngo pe ye wana nga Akimbe ngani nazate soki bokolia héritier boleye po na groupe azoloba deuxième groupe là en tout cas na habité so zama ya ba temps na habité na ambassade ba pesa rendez-vous moko so na rendez-vous wana soko raté faut ya suba 2 mois eza bongo donc c'est bato bakete c'est que bakete pango na basi bakeye yo libana so bakene nisi bakari no konzi pe fele bakele bajoka kabengele ya joka kabengele ba bongo et est-ce que selon you raisonnement na yo la team wata pe ya yo non bon siko yo nene zo ba il fallait qui biso to yebi ke ndenge eza boye bakokende biso to yebi te loba nga na yebi loba so yo yebi te bato be bayebi ke bakarine fo bakende ba ya jo fo bakende ba musicien msupe batikala ka soki karine fara kende ya jo fara kende
Gabana pe fara kende, Pacho pe fara kende, Juvenal, Adams, nga pe faki na kende. Yo te po yo to mona osusu nzuru mambiri nzuru ko koma na ona maba ote na boya ndi liboso kamera na boya na nga kino te ezalaka lokola mwa publicité mo boye soki bato bamoni nga bayaka kaka o ndeni makambo ya héritier nga aza porte parole ya héritier te moi je fais mon travail tu vois nga na kolobela héritier tobetaka likambo ya retirade esimba retirade tona ba héritier nde makambo baboya yango lelo ka bango moko bakomondima héritier nde makambo bakomi koya bakoti na ba mouvement héritier ozomona biso to ezaka likambo ke sone biso bien to solution bien donc to lingi sona eloko oyo faye pas to lingi na omoni neti album akabose ya kolembola pourquoi na olobela ngote pour ngana to saki contrat na ngote mais oh vraiment ya wana kuna bomio po et ça moi ni netka Didier Lacoste mvama te wana venanga na bombi mais si on a zolo bila school ni likambo ya noir et blanc Robin Mundibu muni bo simbi eloko wana jour ko bima chana nu boyzaki nanu lekisanga balekisi emoleka kei sikoyo bato balekisi babio yo boni boye ko sikoyo bule kaka moto azoleka abinoke no pardona leka sikoyo leka leki yo banofinge na nsima donc sikoyo face à gaga we sikoyo abalukela bi yo yango wana noir et blanc degana moi mbalana pardon. Voilà, merci, c'en est fini pour aujourd'hui. Freddy Akimbe, le moment on a pas fan, on va linga kayo, on a pas linga raote parce que zara manda. Surtout ba linga ngate. Pour ngani makam. Ngaza na bato ba linga ngate, bato tout ba boya nga ba linga ngate. Pour ngani makam. Merci na bato nyoso tout. Ça déjà Akimbe, Doli Lorea, Bota ba chéri, Kalita ba Jo, yoka ba kombo kitoko. Très doux. Ngai tata biso pesa ngaka Freddy Akimbe Doli Lorea. Ngai bayo bamanga kombo et pas basi. Abinanga beauté ya ba chéri donc naza na beauté ya bino basi. Mibali ba bien rien de. Ozande qualité ya biso mibali. Après suka bango basangani siko basi na mibali babite Akimbe yonde makambo. Yango ba mo benga ngane makambo. Vraiment na vie na ya Willy Moucheni oza na Paris na Saïsaï fiston Saïsaï. Merci sus na Papi Kaba Kirikou le boss. Papi Kaba le grand Kirikou. Boss des boss yo ebi. Yaza Ramukusa Talo. Vraiment. Na fili Japan de fili ya Mama Kati. Vie na Merlin Bao. Nika to solo qui n'est que respect na grévi fouti la liebo et batunyo surtout ba Amina Kwamina na Paris et Caprice Bongo moko bien anniversaire na be les gars qui toko et ça peut sous na ba petite moko boy bazwa ma be mikolo te bon parce que internet on a te ndenge to ça na ba mama tokos na Paris sikoyo ya bango siko na États-Unis ya bango zali les barbares mondial on a ba jaé on a ba dégracho stony on a moi va bien mais soko lingota la Freddy Akimbe asina zongeli au betaka na Force TV 243 en un mot au mona wana masole bande au mona Akimbe au mona Omba Potongo au mona Gel Show au mona Naomi Kipou et puis au mona Christelle Tawaba. Je sais bien ndeko ya basi hein basi oui ngani ngaka basi mingi basi te apa ngade pour dardi ni mona zat ha cameraman o baleka na TV o baleka na TV ka basi bon yo na ngeso yo ko chamba nana oya ayo bimisa sola quel luko qui kuna pa. Voilà, là c'était
Freddy Akimbe, donc bandeko bolingaka ye bolingaka beauté ya bachéri Kalita Badjo, Force TV 243 en un mot. Boke ko s'abonner pe ça bien, donc babonner ba s'abonner pas na ngai chaque jour parce que ngai Akimbe babonner ba bakisama chaque jour na le so lalo lamki babonner bazo bakisama, donc non singa bino pe bo s'abonner kuna po essayer ça le pe ka bien ngane makam na minute de éviter la Freddy Akimbe confirmer na ndinga mabete. Merci à Aniel Moulofa pour na ba image, merci à Golo Mala, merci à toi Papi Nzola Muso propriété privée Bisco Zali, merci na yo, merci à Maxime Samba, merci à Alpha Tangala, merci à Judith moi ça pembe, je suis même qui là, merci na bino nyoso babi rendez-vous zaka moko na Aken le 29 juillet ezakoi na babi terrain mo bangé na terrain organisé par maman Espembombo. Merci bon séjour na Kinshasa, merci à maman Emevo kababi moi sanzela minu, donc ce qu'elle lambi au lieu faut misapi. Merci nayo, merci à ma copine chérie oh ça nga mikolo pona sepela Jennifer Ikasi et la maman de Janelle Jana Star, merci nayo, merci à Jordan Emenea, donc boza ebele mettre lo lanzuzi tata ma passe na bossa niveau ngote polé bonga gaz na gaz yonde gaz talaka yo mon vieux, merci bon séjour pe na adieu Diogène na kata ba Kinshasa eza yinda tozela bino kaboya po esa ka bieta ka ba vacances yango kuna moi ape moi malili moi climat et ça ka bien toza awa na résidence bloc place de Okuta Freddy Akimbe vraiment pour azar besoin mon repema iska bien yango européen place Freddy Akimbe à Batamara. Merci à Gabi Panzo, merci à Bibish Kabishi depuis Londres. Merci na bino so bozuli baku ya kolanda biso na bosa bongo te papa Emmanuel Kayongo, papa na Christian et Curtis Kayongo, na madame na pesi bino bambote et Belair Carmen Kitambala, Karma Omo, motema ya mon colonel Tsasi, na kata ba Paris kuna. Merci vraiment to kuta na prochain numéro ya émission na biso. J'ai la bouche autorisée vidéo top. Merci nayo. Merci à maman Mayaya chérie, je t'aime beaucoup. Julia, Anna Paola, moi ce qui toko moi ça mon konzi na kata ba Suisse. Merci nayo. Merci à mon vieux paparazzi na biso sko ya kinye yo. Babi vrai paparazzi musuye, donc tara zongi masoli za dégâts. Merci à Freddy Akimbe pour la disponibilité dans notre écoute. La prochaine numéro ya émission na biso. D'ici là, portez-vous bien. Bolingo site ya Sikebimi Mopepe ya Sika Mopepe ya Sika chez Christelle Lopongo La Rose Mamo Iranium de la presse. Alors boss abonné na CLTV Mopepe ya Sika, CLTV News Mopepe ya Sika. Awa ndesika ngana kosala ba news, awa ndesika ngana kosala po na sak interview na n'importe quel site te, na n'importe quel animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamo La Rose, l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa.